Fumu ya mapate ya RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimayi, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah! Fly CAA. Banamboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Boebake depuis 1992, 32 ans le long pour de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pona bavol nyoso totangi boko zoyango na bavio na ye ampifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA. Info lingala yango ya mercredi 22 mai 2024 yango e bandi bote na bino nyonso bolula kolanda yango na lombango to fangoli basangola biso pona kotasa bino ndenge président ya bureau d'âge ya Sénat mwana mboka Pascal Kindwelo ayambaki mardi 21 mai vice premier ministre en charge ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi Kankonde et pa wapi balobelaki mingi makambo etali bongo ba élection sénatoriale na ba province oyo et Salemi Nanote, héritier Mapindemi, Christian Kengebeni, va passer bino ba détail. Président ya bureau d'âge, toujours prêt pour nous servir Mboka Naye, République démocratique du Congo. Numéro 1, ya chambre haute ya parlement, Pascal Kindwelo, Azali Kola Late, Tango Nyonso, Azali Bongo na Monsala. Ayambaki Bongo, vice-premier ministre et ministre intérieur Peter Kazadi. Oyo Ayaki Bongo ko beta masolo et longona président ya chambre haute ya parlement pour na makambo etali ba ancien sénateur balobela ki makambo na bango ba kana bango pe lisusu ba evokaki ba kaya ba province oyo ba élection sénatoriale et salamité na suka masolo na bango vice-premier ministre pe ministre intérieur et longona sécurité Peter Kazadi Kankonde a déclaré qu'il y a une question pour naye aye banakoluka ndenge ni ko résoudre ba équation ebele mingi na oyitali ba sort ya ba sénateur ya kala pe lisusu kotala ndenge ni ko organiser ba nouvelles élections na ba province oyo ba élection et salimité vice-premier ministre pe ministre intérieur Peter Kazadi abakisaki kolobake na qualité na ye ya ministre intérieur azali bongo na devoir ya collaboration étroite elongo na ba élu na ba niveau nyonso na tina wana azalaki invité et pas ya bureau d'âge pour nous partager ba question oyo ezali mikolo oyo bureau d'âge ya Sénat et benga kinga pour to partager na ba makambo oyo ezali ko préoccuper bango oyebi ngai en tant que ministre intérieur nazali obligé à collaborer na ba institution nyonso ya mboka notamment ba institution législative yango bureau d'âge à travers le président honorable président Babing Sekinga to sololi autour ya makambo Italie ba province oyo élection sénatoriale et salamité ezali na ba sénateur ya Kalabaza ko souhaiter baya ko siéger yango président honorable président na bureau naye Babinga Kinga pona bayoka pe point de vue nanga ezali likambo na ko décider ngama côté esengeli na zonga pe na komisango epa ya bakonzi ya gouvernement simande tokoyeba nini tokosala soit il y aura on va organiser les élections dans un délai ou alors na ndenge to sali na Masisi na Ruchuru donc ezali décision ekoya na sima. Merci. Dasima ya masolo na bangola ngambo ya présidium ya Union Sacrée de la Nation Solution ezwami pona ba oyo ba kozala ba candidat na bureau définitif Bolanda ba précision elongo na Midjo Mabasi.
Nasima ya masolo oyo présidium ya Union Sacrée ya Zalaki Nango par rapport ya ba candidature na bureau définitif ya Assemblée nationale siko eloko ya kobendana ezali susu te. Pambate rapport oyo epesamaki epai ya chef de l'État pe ndimami. Natina wana ba candidat bazali boye na poste ya président toza na honorable Vital Kamerhe, na poste ya premier vice-président toza na honorable Chilumbai Moussa ou Jean-Claude, na poste ya deuxième vice-président toza na honorable Mboso Kodia Kwanga Christophe, na poste ya rapporteur ya Assemblée nationale toza na honorable Jacques Injoli, na poste ya rapporteur adjoint toza na ba candidat mibale ya liboso honorable Munongo Dominique pe ya mibale honorable Mutamba Tungunga Constant, na poste ya questeur ya Assemblée nationale kuna toza na candidat Poli Lunda Chimène pe na poste ya questeur adjoint toza na honorable Neema Grace. Bango nde babengami kondongwana po na ko convaincre ba collègue na bango ba député po bazala eli na bureau définitif mercredi 22 mai 2024. Totikala kaka na chambre basse ya parlement pour na signaler bino que séance plénière ezalaki organisée mercredi 22 mai na chambre basse ya parlement na bokambemi ya président ya bureau d'âge Christophe Mboso ba que ordre du jour ezalaki kaka moko élection pe installation ya bureau définitif ya assemblée nationale ba détail ya élément na biso bokozo yango na édition na biso ezali koya na sima ya ba tractation pour la installation ya bureau définitif boyokani ekoti changement ezakaka na poste ya questeur adjoint. Est-ce que pour na wanande esengela ki retard ezala boye info lingala à réfléchir na commentaire ya héritier Mapindemi. Nasima ya tractation ya ndenge na ndenge na ngambo ya Union Sacrée de la Nation ezalaki mingi pona élection pe installation ya bureau définitif ya chambre basse ya parlement bosimbake ba réunion ya ndenge na ndenge esalimaki boye après baye kosa solution pona kotalisake ba kombo ebele oyo ezalaki cité lokola ba candidat na bureau définitif ya Assemblée nationale yango etikali na exception ya Caroline Bemba ya mouvement de libération du Congo MLC na Mokuse oyo azali remplacé et pa ya Grâce Neema ya regroupement politique AAP bosimba kenyon sawana na sima ba tractation ya ndenge na ndenge oyo esalimaki lelo batu ebele bazali komituna est-ce que pour organiser l'élection pour na kotala bureau définitif et ba na kovanda na esika na yango esengelaki kozwa tonyo so oyo esengelaki ba réunion ya ndenge na ndenge esalema esengelaki temps ebele eleka kaka pona kolongola kombo ya Caroline Bemba pe ko remplacer na Grâce Neema nyonso wana ezali mituna oyo bato bazali komituna Union Sacrée de la Nation na ngambo na bango esengeli basala makambo proprement ba tractation na bango ebele ekoki ko bloquer mboka te ekoki kozwa institution en otage te kasi esengeli kosala makambo à temps pe population oyo avotaki ba honorable député azana posa ya koyoka ba tractation na bango na matoi na yete azana besoin kaka komona musala esalema kasi musala esalema na dele moko ya malamu na désordre te likambo oyo esengeli esalema noki esalema kape noki pambate tango ba institution ekomi kozala bloqué pona ba ego ya ba politicien oyo bazali kowela ba poste na bango toyebite soki bawela kayango pona ko apporter ba solution to pe kaka pona koluka eloko nini bakotia na libenga na bango situation oyo esalemi na Union Sacrée ezali situation oyo bato bazali ko souhaiter eko balisusu te pambate peuple azana bosenga ya komona ba institution et avancer na ndenge ya malamu peuple azana bosenga ya komona te ndenge nini bato bazali kobunda kaka pona kowela ba poste. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerambungu ba élève bazwaki formation ko banda jeudi 16 kino samedi 18 mai et pa ya ADEP na oyo etali bongo lutte contre la corruption l'a dit Landu héritier Mapindemi. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerambungu oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na commune ya Kisenso ba bénéficier qui pendant 3 jours c'est-à-dire kobanda jeudi 16 mai kino samedi 18 mai 2024 na formation moko ya kafu na oyo etali lutte contre la corruption
formation epesamaki epai ya observatoire de la dette publique ODEP na Mokuse. Bango bayaki kopesa bana pendant 3 jours atelier ya formation pour la lutte contre la corruption. Basalisaki ba conséquences néfastes oyo ezali kouta na corruption mingi penza na milieu scolaire ba proposer ba voya ba changement nyonso pour na éradiquer pratique oyo kati na ba école pe lisusu batalisi ba personnalité oyo bakoki kozala impliqué na chaque voie nyonso ya changement batalisi pe ba rôle ya bato oyo esengeli bayeba na kojouer pour na kotelemela corruption bisika na bisika oyo yango ezali kosalema na suka ya atelier moko ya bancadrer alobaki boy DEP ezali moko ya ba ONG na Kinshasa to na Congo. Signification nango ezali observatoire de la dette publique. Ezali mingi na maimatali misala ya leta na banyongo oyo leta azwaka epa ya bato basusu nde mosala nango yango wana kasi na bozindo ODEP atali makambo ya kobundisa kanyaka to corruption na français engebene na misala ya ye nde tozwaki makanisi to manaka ya kosala malakisi awa na etelo oyo tobengi Mama Pemba ezali na Kisenso toponaki etelo oyo pamba te na kotala enguma na biso Kisasa bitelo bizali bihike bele penza kasi totali bisika oyo eza un peu reculé mingi Kisenso eza commune moko urbano rural. En tout cas, les bosso toujours remercier Mokonzi Nerombungu oyo asataka kana makambo nyonso oyo mabe ekoki koleka na école tono na bamboka na biso. C'est comme ça que ODEP aye mpona kopesa bana formation contre la corruption. Nangambu na bango pe coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kotalisa esengo na ye par rapport ya atelier ya formation oyo ODEP apesi epai ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba. Na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba fongola ka séance semaine na bango lokola bomesano na kitu moko ya kafu ya lundi ezalaki ndenge nini héritier mapindemi na la dilando ba pesi no ba détail. Ndenge kaka ezalaka lokola bomesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo esangisaka ba élève ba personnel pe ba administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi poste efungwamaka na prière pamba te initiateur ya école oyo honorable Nerombungu azali mosali na Nzambe azali évangéliste itinérant bosimba kepo na culte ya lundi 13 mai 2024 yango esimbamaki epai ya pasteur Daniel Nzita ateyaki na mokanda ya 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 20 epai wapi ateyaki bana na Nzambe esengeli kolinga Nzambe moto nyonso azali kolinga Nzambe akoki koyina moninga na ye soki mokete esengeli kolanda nzela ya Nzambe mateya oyo ezalaki capté 5 sur 5 epai ya ba élève pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bazalaki présent nyonso wana ezali kotalisa bizaleli ya ba Kristo oyo ezali korégner epai ya ba agent nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu na micro ya Info Lingala journal ya peuple pasteur Daniel Nzita alobi tozalaka chaque lundi na mateya tobanaka mokolo na Nzambe semaine na Nzambe sanda na Nzambe pona ko remettre toutes les activités scolaires dans maboko na Nzambe. Voilà la raison pour laquelle na tongo na lelo to aussi côté ya sur une famille chrétienne na kati na libota ya Nzambe kolingana ezalaka kuna kolingana ezalaka te makambo ya belebele on ezalaka te parce que nous sommes les enfants de Dieu. Toteaki na mukanda na 1 Jean chapitre nango 4 tobalaki na 9 verset na 20e bisika Yesu Pierre azali Jean azali koloba oyo alingaka Nzambe me azoyi na ndeko na ye azali mokosi. Bosimbake eloko ya kobakisa ezali te na complexe scolaire Mama Pemba kuna batiaka Nzambe liboso yango tango nyonso réussite ezalaka na école oyo na ngambu ya ba élève pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba.
Na couleur religion bosimba ke ba reporter ya info lingala bakutana kina apôtre Jean-Paul Tchamalabanda oyo azali bongo inspiré pona ko animer enseignement ya convergence entre trois religions tomoni bongo judaïsme, christianisme et islam. Nous avons ce message. Mosali Nanzambe, apôtre ya Jésus-Christ, Jean-Paul Tchamalabanda, Azali Mogo Mokambe ya Église, mission apostolique du Saint-Esprit, Azali inspiré pour nous animer, enseignement ya convergence, pe ya unicité, ya trois religions comparatives, Oyo Azali kopé sa message ya réveil, Oyo Nzambe a révélé qui est pour le judaïsme, christianisme, pe islam. Apôtre Jean-Paul Tchamalabanda expliquait islam ezali nini, christianisme ezali nini, pe judaïsme ezali nini. Judaïsme, c'est que nous retenons de l'Ancien Testament. Les Juifs doivent renoncer au culte des synagogues, de l'Ancienne Alliance de Moïse, rendue caduque par la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ, Hébreux 8, 13. Jusqu'à ce jour, les Juifs qui nous ont transmis cet évangile restent incrédules et prétendent être des disciples de Moïse et non de Jésus-Christ. Malgré toutes les déclarations de l'Éternel Dieu faites à ce sujet. C'est ce qui a changé la position du Créateur pour nous confier, nous des nations, les fonctions des sacerdotes qui n'étaient reconnus les Lévitiques seuls. Matthieu 21, 43. Christianisme, ce que nous retenons, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la promesse de la naissance de Jésus, Luc 2, 7. Les chrétiens sont divisés par le deuxième commandement de Dieu. Les chrétiens idolâtres, Exode 20, 3, 5. Des églises qui adorent jusqu'à ce jour les statues en forme de Vierge Marie et d'autres églises dotées des statues d'un grand oiseau en forme de l'aigle, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Les églises non idolâtres, l'église sans aucun statut au temple de Dieu, comme l'église protestante, considérée comme un échantillon de l'unité principale de la mesure de foi chrétienne. Le Coran confirme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme les livres guides et lumières exclusifs de l'enseignement de la parole de Dieu. Sourate 5, 111. Le Coran recommande aux ministres de Dieu de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Le Coran est clair et celui qui veut modifier cet esprit coranique s'en prendra qu'à lui-même. Tout ce qu'on y ajoute par fanatisme sentimental, c'est de la formalité d'usage qui ne change rien. Bien-aimé, le royaume de Dieu des cieux existe et l'enfer existe aussi. À toi de choisir. Il n'y a pas de fanatisme devant le tribunal du Christ. Ceux qui suivent les religions, des enseignements de certaines églises par fanatisme religieux verront leurs sacrifices consentis dans ce monde durant toute leur période de lutte pour la vie éternelle, voués à peine perdus. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4.6, que celui qui a des oreilles tende. Je vous remercie. Oui, inspiration, il y a apôtre Jean-Paul Tchamalabanda, Oyo Azali Kokamba, Église Babengi, mission apostolique du Saint-Esprit. Et Sengeli vraiment, ils allaient propager, Pambate, ils allaient inspiration, Koute Painanzambe. Suite la modernisation, il y a piste ya Luano na Lubumbashi, NDCAA a modifié horaire, il y a vol naie dans différentes villes, il y a RDC. C'est un fumu mokondi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango
pour na servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu na ngani ye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine, oyo elonga te elonga. CAA balingaka mboka boye te. Na rubrique na biso ya boyebi lelo info lingala journal ya peuple na peuple elobeli bino historique ya commune ya Kalamu. Et créant na arrêté royal numéro Léon bar 211 bar 245 na octobre 1957 et Sabongo commune ya Kalamu et Paiwapi premier dirigeant nango et Zalaki Bongo monsieur Arthur Pindi oyo a salaki na indépendance ya Congo belge na 1960 depuis création na yango et Zalaki subdivisé na 5 cités Totangi Bongo cité ya Kauka Matonge, Imokongo, Kimbangu, Ipeyolo, Oyo, Ezali, Basité Moko et Komaki développé après indépendance et Paiwapi, na Sid Nango, Tomoni Bongo, aéroport Yandolo, Pena ba infrastructure locale à Palais du Peuple, Stade de Martyrs, na Nord Nango, Tozan, Rond-Point Victoire, Pe Stade Tata Raphaël, commune ya Kalamu, Eza na superficie, ya 6,64 km², Oyo densité Nango, Eza ya 47 491 habitants par kilomètre carré. Na population, il y a plus de 315 342 habitants. Langue Oyo et Lobamakana commune Oyo ezali mingi lingala. Commune ezali limité na 7 communes. Na nord nango tozana ba commune ya Kinshasa pe ya Barumbu. Na est nango tozana commune ya Limete. Na sud nango tozana ba commune ya Ngaba pe Makala. Na ouest nango tozana ba commune ya Ngiringiri pe Kasavubu. Na oyo etali aspect socio-économique ya commune oyo ba métier oyo esalemaka awa eza mingi ba débrouillard ba cambiste ba mama malewa ba terrasse ba hôtel ba kuzu ba porteur ba kadafi pe bongo na bongo. Na République démocratique du Congo ato tamboli la bakwe na ngonyo soboye bake potopoto ya kitoko ya malonga eza se moko Protivap. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kanta bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango tata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Tozana communiqué moko ya Metelsat awa et pas Iwapi asa ko annoncer début ya saison sèche et longona Midjo Mabasi. Metelsat azali koyebisa public ya ville province ya Kinshasa que date moyenne ya début ya saison sèche topé ya Elanga ezali prévu le 28 mai 2024 na marge ya dispersion ya 7 jours. Yango elingi koloba que kasi kobanda le 28 mai kino le 3 juin 2024 ezali marge supérieure ya manifestation ya saison pe tendance o ezali prévu pour la saison sèche ezali bongo humide pe sec. Communiqué ezali signé le 16 mai 2024 et pas ya Metelsat.
Et on est ici la carte info lingala ya mercredi 22 mars 2024 yango et comme il a souke pas pour Nazala qui vraiment na essence makasi ya ko télé bino yango soki bo apprécier qui on peut ça merci na Nathalie Kaila Kapenda kumbela ke dise pa pazaki assisté et pas ya Midjo Mabasi na sima caméra tozala ki bongo na Alain Boa la montage simamaki na Francis Kanza pe Fabrice Lundo mi journal peu pour la peuple et ça la superviser et pas ya héritier mapinde mi bande ko botika madame au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimbe si bandima yo bisengo ya Fly CAA